breaking news basango ya Congo na bandako na bino ezali bongo spécialité na biso na yebi ke boza ebele pe bozo sepela kolanda biso André Kamongalema na pokwa na lelo nazoela bino ba ingrédient mususu oyo ya makambo zoleka na Congo. En tout cas bo bengi mingi bo komi mingi bo pesi ba conseil tozolanda ngo. Depuis janvier 1960 na Bruxelles, kolikana Sun City na décembre 2002, dialogue nyon surtout et memakana partage ya pouvoir. Voilà, nzela oyo IDP saponi ya okende dialogue na ba Rwandais to éviter pourquoi faire ezali moko ya mituna ya bato belé baza kotona ko benga ko ganga ko seka ko finga ko lela yango tozongi na expliquer bino lelo bato tout na mboka baza na pauvreté yango bato tout bakoma ba flatter moni na Congo toza na classe moko extrêmement riche na classe extrêmement pauvre classe eza na katikati eza biso bata diaspora yango nazomona na Kinshasa likolo ya pauvreté likolo ya nzala bato ebele bamiteki bamiso bakomi bakolabo bamiso bakomi prêt bakoma meme ba domestique ba lèche pe ya ba Rwandais kaka po ba teka mboka po bazwa mwa limeya soki to récupérer mboka na biso te na 2016 mboka ekokende libela parce que ba génération ekoya ekozala soit na congolais moko au diriger mboka te pour occupation rwandaise esali ete soki to récupérer mboka te dans 10-15 ans congolais ta moko ozala na ba faire te komanda na ba chef coutumier ti na ba département nyonso armée déjà infiltré ba ministère eza infiltré ba tindi ba Rwandais ba étudiants na ba passeport congolais ebele pe bomoni déjà ba toka ba Kinkei Mulumba ministre mais azara déjà Rwandais a infiltré Congo kala bino mo bosola na makambo ndezo kene donc eza mamiki il faut tout ça là tout récupérer mboka to sila na alias Kabila ndesikoyo na ngonga wana nde tokoki espérer ko banda mboka na biso ndenge biso tolingi na 2011 mbutambutu Tshisekedi alobaka plan B ezali plan B kozala soki babotoli pouvoir tomona plan B te babotoli pouvoir andima koyebisa bato bakende kolala pongi ya babebe siko pe lisusu ye mutu aganyaki ba élection babotoli pouvoir ye mutu ayebisa biso to kanga ye to mema ye na Rwanda tozongise na Rwanda ye moko azondima akende dialogue oyo lokola ba Rwandais ba Ruberwa bato ba boma ba génocide ba komi ko tiango panzi likolo to kende dialogue likamba malunga eza kuna te ba congolais ba kamba malunga eza kuna te dialogue oyo ndenge ba Rwandais ba komi ko kotela ngo kolobela ngo en tout cas eloko ekozala kuna malamu te IDPS e komi nango parti ya majorité c'est koti na PPRD. Parce que ngana ko sala analyse soki na lobby malamu oyo azaka mutaboy soki a critiquer o akomi mutaboy ngai na tango moko ezokipe nazali révolutionnaire naza muta parti politique moko te mais nazali ko luka oyo tokoki kotindika ezala Tshisekedi ezala Ngwanda ezala ngai ezala yo pona ko libérer mboka tokotie po ezala bongo donc ezali mawa mingi makambo zoleka na Congo eza mawa mingi. Donc tout le monde makambo nous surtout les Ghana Congo Tshisekedi na 2011 à Lobaki na 2006 à okende na élection parce qu'il y a des étrangers les mêmes étrangers on en 2011 à kende na élection pour nous légaliser et siko azo même option na dialogue alors technicien tout à mayele ba monique non toko compter na Tshisekedi te parce que makambo tout à lobaka a kokisa ngote ayoka na personnalité soki a échoué a continuer ni olala pongia ba bébé alors ezo sengana biso bana mboka to luka to telemela likambo oyo alors eloko mususu na osenga na bandeko tango zolanda ba vidéo soki bokoti na YouTube bien nini bokendaka côté vidéo bo cliquer na vidéo bokozo ba émission na biso nyonso bomoni siko ndenge nini Kinkei Mulumba alobi aza congolais mais azaka na passeport rwandais c'est-à-dire aza Rwandais infiltré biso banda kala ou bien aza naye congolais mais amoni ki nationalité rwandaise eza bien yango akekuna donc makambo oyo ya IDP sa dialogue oyo
esengeli to telemelango makasi po ezali mawa mingi. Alias Kabila aza kobanga ba Congolais batomboka bakende na nini na soulèvement populaire po ayebi bien que dialogue assez afuti bato mbongo ebele po ba freiner ba jeune pe bakende na dialogue po na dialogue nyonso tu ezaka partage ya ba poste. Alors sikoyo loko dit ezosenga ke biso ba peuple totalement to yebisa ba jeune babima libanda. Ce qui plus de 10 millions de jeunes Congolais babimi libanda en colère inonda toutes les rues de grandes villes du Congo pour chasser tous les membres de PPRD et les faux oppositions. Alors au monde a ndenge ba koparatambango parce que ba jeunes Congolais peuple soka tomboki aza plus grande qu'une bombe atomique. Alors il faut travailler population na biso to compter sur dialogue mon côté pour ton limiter que dialogue wana et quoi accoucher na solution au libérer mboka mais soulèvement populaire en tout cas et que ça la makasi pour na biso to sala biloko wana to compter sur l'étrangeté. Histoire du Congo doit être écrite par des Congolais na modèle ya mboka na biso ndenge ba koko na biso basalaka le 4 janvier 1959 ba bengana ba belge o bazaki plus puissant que ba rwandais. Alors ezali mawa mingi na makambo ezoleka. Na ndenge moko tomoni na mboka kuna na Congo, Cardinal Mosengo azosenga na MONUSCO a neutralisé alias Kabila en cas de refus de sa part car il doit quitter les affaires et le Congo le 23 décembre 2016. Alias Kabila, de nationalité rwandaise, un génocidaire, il faut acquitter et le Congo et les affaires le 23 décembre 2016. Mais Monseigneur Mosengo azosenga au cas où aboyi MONUSCO est neutralisé parce qu'il y a des dégâts ébélés. Jeune Afrique, Ezotuna, quel avenir pour le pétrole du parc de Virunga? Gouvernement d'occupation congolaise, ESA, Liboso, il y a un grand dilemme. Parc ya Virunga et tondi na pétrole, pe ba gorille, ba tondi kuna. Gorille, espèce menacée. Et d'ailleurs, ba Rwandais, ba comment kokanga ba gorille ko kende na Rwanda, ezokotela ombong ebele na niveau touristique. Mais là, quand on a ba gorille, bazo kima nationalité rwandaise, bazo zonga na Congo. Alors, et là, ko sala, il a ko neutraliser alias Kabila pour yende aza le plus grand problème na Congo, yende aza ko stopper économie à Congo pe ko relancer mboka Congo. Bande ko kamwa ba vidéo etamboli lelo, mutu o na kombo ya Kovo Ingila, azobenga alias Kabila ndeko na ye. C'est-à-dire pour na Kovo Ingila, Kabila zande konaye, azarande konaye. Alors bien sûr, alors bien que Kamere azali fouille, il y a opposition, fouille à PPRD na Fayoul. Alors bien bazali ba fouille à PPRD, bazali opposition à Soloté. Mais na ndenge nini ndeko oyo ageno benga alias Kabila o aza génocidaire o azoboma, azobenga ye ndeko Kabila l'axi eza langage ya ba flatteur. Langage ya ba occupant to ba collaborateur ba occupant ba flatara bongo po bazo mwa limeya to yebi ke ndeko Kovo Ingila asala ka kitente au Congo pe azali collabo oyo aza kolia nzela moko na ba occupant bato mingi ya opposition baza ba infiltré à PPRD to moni Kamere to moni Fayulu to moni G7 to moni ba groupe ezebele ba Moïse ba infiltrer bango ba larguer bango na kati ya opposition pour ba ya ko perturber biso pour ba opposition so kanate et pourtant opposition ezate opposition eza ba jeune oyo bazo nyokola ba jeune o baza na ba prison ba jeune o bazo boma tala na côté ya Ituri ba bomi Ituri na Beni bazo kata ba tumitu bazo kata ba congolais na bana na bango mitu Kabila azoloba ata eloko moko te. Alors tolobiete alias Kabila photo sila nanaye. Parce que depuis Bruxelles, Sans City, en passant par Sans City, en passant par Addis Abeba, partout, il y a dialogue et Zalaka au Kabola, poste. Alors, tout le monde déjà, l'Ikolo et IDP, Césali, a kende, a partagé ma poste, tout le monde compte sérieux parce que Agiram Balebele, qui a coupé sa solution, mais après sa solution. Donc, Tokuki, na liboko, ou bien na poche ya zoba, batiaka liboko, mbalamoko. Basangwa Congo na bambunda kunabino, mututu, oyo akolinga comme président Congo tolobaki il faut azala originaire ya Congo père nena mama na ye
aza na compétence pas na plan d'action ala biso patrimoine naie parce que na Congo to na posa batonga hôpitaux, école, habitat pour tous, santé pour tous, pe musala pour na batonyo surtout parce que baila ki biso 5 chantiers ezaki lukuta munene po banzela nyon surtout ya ba province Mobulu ba potopoto na ba potopoto Kinshasa kutu ekoma nango lac yemoko alias Kabila zo benga Venice soki bambule beti soko za na boîte te soki ba memio na mokongo te okokangama na courant to okokufa parce que ba lac ekomi partout ba ngando e uti fleuve ekomi obima na ba côté ya lingwala kuna na bandako batu donc ezali mawa mingi tolobaki lisusu ke Mugalu oyo azali faux pasteur ayambaki 4 koraman alors l'air ayambiye position alaki nini ye 4 koraman amemelaki Mugalu disque oyo asali 13e apôtre. OK, 13e apôtre eza nango eloko musuti ezali chiffre satanique, ezali chiffre malédiction parce que na États-Unis 13e étage ya la raté ezali mboka o ba formation ba créa. Pe lisusu Mugalu akamwisi biso azolobaki Kofi Olomide na ye balobi ete 13e apôtre ezali muyibi oyo Jésus asovaki na croix nzoka bango nyonso ba franc-maçon bazoko bebisa ba jeune pe ba famille ya bato alors boke ba même ba danse bozobina ba ekotité kanga e photo eza ba danse moko maçonnique oyo fo boke banango alors mutu oyo akobina ba danse oyo ezanga tinetalie parce que ba danse wana nyonso tout ezali ba danse ya monde satanique oyo eko bebisa makambo na ba Congo ko freiner ba vie na yo so ozobina ba danse wana koluka jamais ko kanga tata mwasi nondoki papa nondoki koko nondoki yo moko zandoki ya vie na yo pozo freiner vie na yo ba sango ya Congo na ba mboka na biso tulubaki ete makambo za minene makambo za grave tokeba na makambo nyonso tozoleka na Congo to compter sur mutute to compter sur biso mo ba congolais po mboka na biso ezali occupé na basango ya Congo tozoloba soki okomi nesika oyo bato bazo sepela koke na dialogue bato zinga ba ke na dialogue yeba ke si ba le kozala ki camarade na bango te. Fais attention à qui tu te confies. Une oreille à l'écoute peut aussi devenir une bouche qui te trahit. Salakeba na nani yozo betela lisolo litoi oyo ezo yoka yo ekoki kobaluka pe munoko oyo ezo tchola yo ba ezo trahir yo ba musulman ya Londres ba confirmer que Ogisu Mangembo azalaka membre effectif na bango chaque vendredi ba monaka ekuna l'église et kamusi bato mwana mwasi ko bakangaki ndoki na Cardiff Ogisu Poazo lelae mai na miso ake no travailler na église pour ba continuer koloka ensemble entre-temps monde mobimbezo kima mwana mwasi wana yemo pe azo kima esika nini akoki ko kenovanda Mogisu pu akoti ya contact na ye pour que novanda kuna eza mawamini ngai Didier Forme tout ce qui ne me tue pas me rend très très fort. Breaking news!